nzela oyo ezalaki nzela. Mais à un moment donné, depuis 1983, marché au Ebandara. Ebandara na liboso na biso omoni aveni yasa. Ba papa ba tele wendi longwe. Ero koma la kwa lukula. Longwe ero koma la galake pe etikali libela. Marché au esali 45 ans maman. Biso ku tutozana lubana mike na mukonga ba maman marché ezalaki. Mais à un moment donné, ba longola bangonde ti bamboa mais pesa penja bien te. Malgré ezalaka na route, ezalaka loko moko ba lukela bango ate sika. Ah, wenda mu selu biso tozana wenda mu selu. To bana ko teka na biso la wenda mu selu, mais wenda mu selu boye ko buka. Tondimi to teka na biso toza siko na minito toza na chantier. Mais eloko tozo kam sa biso makasi tangu wenda ezalaki. Tozo futa 200 francs, mais na minito tozo futa 500 francs ya nini? Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala okitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika mbote na bino ba Olandaka émission na biso la découverte na kati ya chaîne na bino o bolingaka mingi ya biso podcast oyo apesaka bino ba innovation epesaka bino ba bonne humeur na ba téléphone na bino liboso ya ba ordinateur na bino liboso ya ba biloko nyonso oyo e permet bino bolanda biso ba canon nyonso oyo permettra bino bolanda biso na bandako na bino na ba biro na bino toyelaka bino toujours ba bonne humeur na kati ya bandako na bino na nzela toko pesa matondi mingi omoto apesaka biso occasion ya kozala liboso na bino boss Roli Malundama le check-in Malundama et puis Roland Malundama Yannick Malundama oyo bapesaka biso occasion ya kotelema liboso ya baetando ekena bino yango sans plus tarder tozali kokenda lombango babiki télévision eza ngonga tozali na kati ya commune ya Ngiringiri précisément direction Gambela wapi ete toye kokutana na ba mama oyo ya wenze ya moselu bande koteka na esika ena kasi banda mikolo mi oyo eleki bawutaki kolongola bango na kati na esika ena botala bino moko ndenge chef de l'État a uti ko bongisa yango na nzela ya gouverneur na biso Daniel Bumba ba uti ko bongisa esika ena kasi toko tuna nde ba bongisi yango ezali malamu kasi ba mama oyo babande ko bikisa bana na kati na esika ena koteka bangundunda ba matembele banguba biloko bande koteka e bande ko bikisa mabota kasi bazali sikoyo wapi basi balobi te babongisi esika mosusu kasi bazolelisa bato mosusu te ko solola ba mama wana pe ba esika na pe insécurité na kati ya commune ya Ngiringiri pe ville province ya Kinshasa ezali makasi to ya insécurité e matidi susu makasi parce que ministre na biso ya justice o azalaki liboso Constant Mutamba abimisaki bana
bana oyo bazalaki na kati ya prison makala soit disant que misu bazaki ba innocent misu ba plaignant banda ko yate kasi ebimisa bango ba ko ya awa bazaki ko tourner bazaki ko troubler ordre public ya population ba kuluna eto ya kuluna emati lisusu makasi kasi lwa mongo ebimaki ete soko kangi kuluna obomiye kasi kaka ordre nini babalo bango nini ba agent de l'ordre balobi lisusu que non ceux qui kangi kuluna ko boma ete tinda e na qui de droit kasi qui de droit yango e ko bimisa kuluna kasi tango ba bimba boma ka ba mususu wana pona nini bato ya droit de l'homme ba yakati tango ba botola ka biso biloko pe to ko tambola yango nde sujet to kolobela mokola lelo to kolobela to ko pesa longoni na chef de l'état na nzela e na utko sala tala ndenge bato ba koleka na sai pe na mitema na kati na bango kasi ba mamo bande teka bazali wapi tokosola na bango tokoyeba bazoteka sikoyo wapi batie bango esika nini pe bakuluna oyo bako déranger ordre public ya population bazozwela ngo solution nini population yimoko azwa en charge soki akangi kuluna abomiye to soki akangi kuluna batumbiye to ebite nyonso wana nde tokolobela ngo la kati ya émission na biso na kati ya manaka na biso humble servante na bino oya yela rabino toujours masolo ya kitoko alataka combinaison nie moko wana azali wana na accompagnement ya El Mara tokosolo tokobeta lisolo na kati ya nzela ena ya Gambela tokokende malembe avec le caméraman de luxe Jordan tokokende malembe c'est parti tokokende ndeka na yebisa kibino na mutu ya manaka na biso ete tozali na kati ya commune ya Ngiringiri précisément na quartier na direction Gambela tokuti ba papa ba telemi awa bavandi tokotuna parce que ba uta ko bimisa kolongola ba mama o batekaka esika ena et puis ba mama misusu ba ndeko bikisa mabota bazobikisa famille na kati ya wenze oyo mais kasi bakei wapi yango tokutani tomoni chef de riz wa kambaka esika ena tokotuna ye quelques questions tokoyeba ko solola moi masolo mikie na ye bonjour mdeko. Bonjour madame. Biso tozali abiso podcast ezalaka na kati ya TNT yoko beta lisolo ya wenze oyo wenza moselu be biso nyonso toyebi Gambela ndenge nini direction nango ezalaki pe Gambela ya lelo biso nyonso tokopesa longoni ya na chef de l'état pe en complicité na gouverneur Daniel Bumba o basali ete population ya Ngiringiri précisément na direction Gambela bamuzala na ba bénéficier pe na nzela ya kitoko kasi toko beta toko lobela likambo en sécurité na kati ya Ngiringiri pe ba mama o bande koteka ba komi sikoyo wapi mbote papa mbote maman. En tout cas, merci pour l'émission. Obiku tu chaîne nuit. Il y a biso podcast. Podcast. OK. En tout cas, te féliciter chef de l'État pour l'anzelo à Salibiso. Une année passée sur le Kaka Awa au Kutara Nyose la Zamba, Amai donc salité full. Et puis maman peut bandoter kana bosotoana. Mais grâce à chef de l'État na gouverneur Daniel Bumba nde tozu suite ya kitoko boye pona ba maman o ba bando otekawa eza déjà nzela l'état soki asali eloko na ye malgré tout a pesa ngo batu brisque mais a préparer pe pona batu wana po ba kende oteka je crois que aibisa ba maman wana ba kende nanu na ba wenze oyo eza na pembeni na bango ba kende ko luka po ba maman wana ba sa ba responsable bazo bokola bana ndasenga bango ba kende ko kota na ba marché eza ya minene entre temps nzele ko sila comme ça ko lukela bango malembe place ko créer bango marché mais pour l'insécurité en tout cas insécurité za Kishasa mabamba biso côté to ko za bien mais na ba CCC na biso wana kimoyi bezali kuluna ezali ba mambo belebele et pasaka na mais biso côté nenge makada mo salami en tout cas tozana à l'aise malgré tout nos insécurité en tout cas merci et félicitations à bango. Et tant que Congolais pe citoyen habitant pe natif ya Ngiringiri nini okoloba parce que bato bako
baza ba victime ya kuluna ya esika wana baza congolais lokola yo soki yo za kuna te peut-être ndeko na yo cousin na yo peut-être pas foutre la rabisika wana okopesa nini parce que le ministre ya justice ya kala alobaki ki ba bimisa bango apesa ki ba raison que plaignant azate apesa ki ba raison que bazaki ba innocent misusu bazaki ba innocent mais misusu bazaki na ba raison apesa ki mais siko lelo ba kuluna nyonso ba bimisa ki ba ko troubler lisusu ordre public to ya kuluna pe insécurité et mati lisusu makasi tant que congolais so bakangi kuluna batumbie bakangi kuluna pesa na likanisi nao bon likanisi na rolo ba mo mukeza boye baza ba congolais yo moko lobi baza ba congolais lokola ngai idée ya kobimisa bango na prison ezali mabete et surtout ba innocent mais na osenga nde na gouvernement boye et bango nde baza sécurité ya peuple nyonso baza na droit ya kotia sécurité na place nyonso même si na ba fond na ba se wana parce que biso on soit ba victime même ngai na victime ba botola ba téléphone naza victime na kolo bateke na osepela na bakuluna wana mais l'état fozo makamune na charge atia ba souciat na ba se wana nditi na ba direction le roi Khartoum na ba direction le roi Elengesa a renforcer na ba souciat na biso oyo moi belément parce que tout monde aka likambo ça manase boye ko benga ba policier na coin o sutruka baza 4 5 ata yo moko mais idée ya kotumba eza idée ya mabe parce que o bozo tumbana baza ba moko ya ba citoyen ya lobby baza bande na biso nazo côté la bango te parce que ngai na famille na ba kuluna baza te au moins que na ba famille mususu ya misika mais tel que congolais nazo lobela parce que soki nga na ba kuluna te mais ba kuluna nde ba ko agresser bande ko na ngai penga mo wana a victime si ba ibanga ba téléphone na osenga nde na l'état a gouverneur ba solo la bango na bango ba renforcer ba policier na ba souciat nyonso et surtout na ngiringi ya ko banda venir ngiringi ti matabu na ba direction lokola Khartoum Elengesa na basi wana insécurité et puis mususu national apesa biso courant parce que ceux qui couraient eza air nyonso au monde ba insécurité en ezate lo monsieur zo créer makambo wana yango et surtout tant comme na période en mvula oyo na biso eza problème soko kiti na basa ba opesa ba message abuki batu bandako abotelaki batu babiloko parce que na souci to bo uti lobby leki na ngamoko azaki victime na tongo azoke somba biloko na ye ateka na zikida mais bakangi et papa na ya secteur wana c'est ba botolier même sac na mbongo na ba téléphone biloko na ye naza da victime na kati ya famille na nga parce que loko wana nyonso l'état renforcé d'abord ba souciat et puis a renforcer na ba policier na ba souciat to eza déjà wana peut-être moi to wana e ko kita moi muke ona na ngo ya obakisa yangwana parce que bango o ezanga mutali boso te lo bango mbala mingi batu bazo lo bango bazo se plaindre même na ngingi même na ba commune musu ba bumbu par-ci par-là et ya muke na lo bela suso moni nzelo nde ba bandi en tout cas batika ngote basi sa ngoti na suka batela biso ba minda parce que ba bandi déjà loko ya bien basi sa ngo pesa la bien na suka ebongo ntango okolobaki bamama wana bakende na bisika banzinga ya bisika est-ce que banzinga bisika wana ezali vide banzinga wana ezali vide parce que balobi déshabiller Paul pour habiller Pierre eza batu musu basepeli eza batu mususu abimisa ba licencié na esika wana eza batu musu abimisa ba diplômé eza batu musu akendisa batu poto siko yo koloba nini. Bon, na place wana moni l'état na charge ya batu na ye moni biso nyonso tonde toza batu ya l'état yebi ke tango osala eloko oyo afa bongisela pe ba o wana baza nakoloba bo mama omoni ndenge tozaki na salité est-ce que c'est pela ki toza na salité bo olati kutu buti mais tango ye otamboli kitoko mais na biso ba mbule uti obeta ba makasi ba jour nyonso elandani soki direction ezaki ngo tuna nga ba question bongo te on regretter on tambola même si ndo na ngambo pour katsa na ngambo on tambola te awa nyonso ba rapoto pe mai matite ezaki na salité mais loko emonisami outi bana musika oyeti awata makono eza propre tandinga na za propre parce que basali biso nzela mais l'état azala na mawa ya population na ye ayeba ke vie eza pasi asela bango esika moko pour que bango pe ba luka moyen bazongela ba activité na bango po babokola bana na bango babokola ba foyer na bango c'est-à-dire l'état est capable ya kosomba même ba parcelle l'état est capable même na école oyo akosola na école a dîner ba classe etikali et puis asali ba marché po batuana ba se vivre moins muke na ba moyen na bango na yebité pour l'état est capable. OK, l'état est capable, le mot de la fin.
mot de la fin na ngai eza surtout na nyonso na lobi soki en tout cas l'état au chamato na mambo na roloba asa la biso po sa kitoko surtout nzela na biso esila nde ba pesi ide bimati ba ipasse to mona pe ba remorque utaka banzela ba Congo ezolekela biso pe awa en tout cas ekosa biso esengwa ata soki biso si tokoli na biso mais bana na biso pe ba kokuta parce que biso to beta bali na zelwa mais bana biso bazi chasse ba beta bali na zelo te lelo comme makadam en tout cas basi c'est la vision de boulot en tout cas merci. OK, merci beaucoup tokoko bakaka na kati ya manaka na biso ya biso podcast o ememera bino toujours ba innovation pe memara toujours ba bonne humeur na ba famille na bino tokoko ba toujours na kati ya manaka na biso découverte ya biso podcast chaîne na bino o boningara toujours kolanda tango yiso o ememera bino ba bonne humeur na ba famille na bino na bandako na bino liboso ya ba téléphone na bino ordinateur na bino ba canon oyo et permetaka biso na bino tozala en contact lelo tozali na kati ya commune Ngiringiri précisément na quartier na direction Gambela wapi ete ezalaki wenza Moselu mais lelo ekomi prince kitoko ya modernisation oyo bamituka ekoleka bato bakoleka na kimia pe na sai kasi tokoloba makambo ya kuluna pe makambo pe ba mama o bande koteka bazali sikoyo wapi to kutana papa moko awa pa ko beta biso lisolo to tuna ye ba question mingi. Bonjour papa. Bonjour maman. Biso tozali chaîne télévision ya biso podcast tozala na kati ya insécurité pe ba mama o bande koteka esika ena bazali wapi tango babongisi espace oyo elongwe wenze ekomi nzela prince oyo moderne batu bakomi mituko ekomi koleka batu bakomi koleka na kimia et tant que habitant pe natif ya Ngiringiri nini okoki koloba. Bon ngala koloba boye wenze kufaki papa basali nzela po batu nyonso tozala bien mais sikoyo esika tokotia wenze ezali te même maison communale po asali la mama place ya wenze esika ezali te mais ba mama bosalaka ke fort pene kuna na suka ya nzela ndenge esili lokula toliaka kaka na nzela tozo vivre kaka ndenge wana ba mama bateka biloko ba papa pe batekaka mwa makambo mwa mike eza bongo mpe baza na kati ya nzela te baza libanda ya nzela po nzela mwayo tia biloko ezali te yango wana tozovivre kaka makambo ndenge ezali na pour na insécurité ministre sortant Mutamba abimisaki ba kuluna apesaki ba raison que monsieur bazaki ba innocent monsieur subazalaki basalaki eloko te kasi kobimisa bango ezaki mabete et tant que congolais mais tu ko remarquer que to ya criminalité pe ya kuluna eko mata susu makasi et tant que citoyen nini okoki koloba. Bon ngai lokolo ezali citoyen congolais likamula ko lobe ezali boy ministre azali o azala mambi nyonso makamu nyonso po alala likambo nyonso wana papa Mutamba azali susu te lokula ba former sikoyo ministre mususu aye ya sika il fallait alandela makambo wana to ya kununa ndenge ezali biso pe population tozotala batu nyonso bosala mabe bukumesi azali na commandant azali il faut alandela batu nyonso wana bazosala mabe nde tovandi to ya kununa ndenge emati na ville de Kinshasa même ye moko ye mei mutu ya liboso mokonzi ya ville de Kinshasa nani général nani général ya ville de Kinshasa fa pesa makoki eleki nyonso po asisa makambo wana po yaza numéro 1 ya mboka il faut asisa makambo wana ya sécurité ya kununa azwa sikoyo aveni na veni atia service na ye pe kokokanga bato bosala mabe service d'habitat ezali service de l'enseignement ezala na kati ya mboka oyo ndenge makala tozalaki
kala ezalaki service nyonso ezali chaque quartier chaque commune ezalaki mais lelo oyo soki to emati suivi eza te babandaka mosala malamu mais suivi ezalaka lisusu te ongi olobaki koto na direction Gambela nini service wana ezali te bon eza te ya solo wana ah oui ya solo eza te service wana eza te po service wana soki ezali tobandi na burukmes ya commune il faut atia siko sécurité nyonso po alandela makambo nyonso ndenge ezali mais tant que citoyen bourgmestre aza mutu lokola yo aza à cause na ba miso nyonso te et tant que citoyen est-ce que okenda déjà okutana na bourgmestre bon nga lokolo na citoyen na tokutana na bourgmestre ye moko il faut atambulaka siko pe ayeba ke place ya boye ezali mabe place ya boye ezali malamu ye mosala na ye akovanda na bureau te akovanda na bureau te il faut atia sikoyo bato oyo ya ye service de sécurité pe tambulaka eyeba quartier boy ezali boy quartier boy ezali boy mais soki ye moko azosala misala wana te sikoyo mboka ekotambula ndenge nini mais kasi baza ba chef de riz na ba chef de quartier bo chef de riz sikoyo nde toza boy oza chef de riz mais tango pesi rapport kuna et comité be chef de riz a comité sikoyo makambo ekotambula ndenge nini chef de riz asala eloko te sikoyo makambo ebanda sikoyo kuna na likolo pe ekitela biso na se be biso bato ase tobandi makambo ase pe ekende na likolo eza ndenge wana. Ok. Mot de la fin nini okoloba en tant que citoyen congolais. Bon, mot de la fin ngalo koloba boye. Papa Fati Longonia nzela ya bumbo yo mukwantombolo ngala za patro video. Sikoyo video na yo etala Kinshasa mobimba. Wapi esika video ezokoma te mukwantombolo. Mokili ndeko sali biso nzela etika tina suka tina landu ekenda na nzela makala kuna nelengesi tina bypass ndena lobi maloba suka nazalaki nango yango wana ngana patron video eza ndenge nini mukwa ntombolo yo za na video mobimba etalaka République démocratique du Congo nyonso yo nde za na video yango pe na landi sisi ko video wana oya yo etambula Congo mobimba secteur nyos etambula mokili mobimba video na yo ngana na video ya muke mekasi na lexika nzela oya yo numéro 1 etambula Congo mobimba ngana patron. Merci beaucoup patron vidéo papa. Est-ce que Koko Baksape ata momi balé? Ok, to Koko ba toujours na manaka na biso 42 to bande ko to betela kibino na yambo ya kobanda manaka na biso to ko le kambo insécurité pe wenze oyo ya moselu bato bande ko teka wana ba mama bande ko bénéficier wana mabote bele bande ko bika kasi lelo yo ba ekomi nzela moko moderne to kutana papa na biso moko aza pe natif pe doyen ya kati ya ngiringi ya commune ngiringiri pe direction Gambela pa bete la biso sous du solo ndambu sur sika ena mbote papa mbote maman papa télévision ya biso podcast na kati ya Gambela et ko lobela likambo ya wenzi ya moselu ba mama ono bande koteka awa ba komi sikoyo wape tant que citoyen congolais okoki oloba nini pona wenzi c'est normal mais kufa pues dali avenir Gambela zali wenzi te wenze kufa mokonzi mboka alukila wenza nani commune ya Bumbu wenze bisike zebele memi na bapene ba parcelle bakoko teka mekasi batu la police ebenga na kaba mama wana te so mama ti moi mesa liboso boye eska sali mabe batika ba mama bateka nzela basali za vraiment très bon très bon tokomi kitoko sikawa o bazako réclamer c'est que bayebi problème te
donc papa yebi cartographie ya ngiringiri pe ya karnini direction Gambela ya Bumbu eza kati ya Bumbu ya kati ya Bumbu ayebi cartographie nango alobi ke ezalaki wenze te ezalaki nzela kasi ba mama nde bakomisaki yango wenze ba mama nde bakomisaki yango wenze donc toko kende bino bato bokoloba ke non chef de l'état ko sa mabe ndenge nini anyokoli mitema ya bato anyokoli donc ezalaki mutu moko atie libanga mususu ayeko tia libanga mususu nde ecréer wenze kasi ezalaki wenze te ezalaki nde nzela ezalaki direction nzela oyo bato bande koleka donc ancien pe doyen ya esika oyo nde azoloba ke ezalaki wenze te kasi ba mama wana bakende na banzinga oyo ba wenze bazali bakende wana bateka parce que ezalaki pe esika bande ko bikisa mabota ebele yango wana toko continuer toujours to kende epai ya ba mama oyo bango moko bande koteka toko mati epa na bango pe toyoka bango moko ndenge nini bakobeta na kati ya micro na biso ndenge nini bakoyoka pe bakozwa solution nini okokende vers fin poto silisa manaka na biso ya mokola lelo oyo toyebisaki bino sur insécurité pe wenze oyo boyebaki na tango akala wenze ya Moselu parce que nga pe na yebaki wenze ya Moselu na vanda pe wana na salela pe wenze ya Moselu na somba pe biloko na wenze ya Moselu kasi badoyen pe ba habitant ya kala ya isika na balobi ete ezalaki wenze te kasi ezalaki aveni kasi ba mama nde bakomisa yango wenze moko atie libanga ekomi wenze nde ekomi pe wenze pe batu pe misusu pe babotami na wenze wana bakoli baboti pe bakoko wana kasi ye moko gouverneur Daniel Bumba mwana mboka ya solo ayiko tala eteke oyo ezalaki nzela abite ezonga na langi nango ya kala ya nzela elongwa na langi ya wenze yango wana bazongisi yango na langi ya wenze yango wana tokokende vers ba mama wana oyo bazali ba bénéficiaire o baza ba victime o bakangi besika nake bateka lisusu te tokokende vers bango pour poser bango pe ba question to bayebisa biso sikoyo bakosuka ndenge nini parce que ekomi nzela moko ya risque oyo mituka ekoleka tokokende malembe ti vers ba mama wana pe bayekoloba ete pour l'insécurité ya mboka ya biso ya République démocratique du Congo ba renforcer la police tokosenga général ya la police a renforcé la ponini ba policier na ba souciette ba se retrouver en dessous 2 soldats 3 soldats ata yo moko soki ezaki na koyate parce que ceux qui vont se retrouver des soldats ba kulu no ebité bazali ndenge ni bazali combien ba ko se retrouver msusu mibale ba ko se retrouver msusu na arme moko yango anda ko bimisa ya ministre ya justice Constant Mutamba asala ki mabete ya ko bimisa bango kasi ko bimisa bango il fallait ayebisa bango esika ya kotia bango pe il fallait lukela bango distraction moko boywana ya ko sala pote ba déranger ordre public te ya population yango wana tango babimisi bango baluki bango eloko musu akosala te kasi yango wana ordre kulu na emati lisusu makasi pe idée ya kotumba bango ezali mabe parce que asa congolais lokola ngai na famille na ngai nakozala na kulu na te kasi na famille élargie pe lointaine pe quartier mususu eza pe mwana na tindaka mususu eza pe mwana pe arandraka nga pe service kasi bakosenga ete la population bakosinga ete gouvernement na biso a renforcer lisusu ayeba lisusu ko sala lisusu ko renforcer ba stratégie pour lutter contre criminalité pe kuluna ya mboka na biso parce que bako troubler ordre public bako sala yango tango iso yango na population pe ekolela pona likambo etali kuluna tokokoba malembe ngai na concert nanga El Mara la Maradona de la presse ya biso podcast toko kende malembe pona ko citer toko kende bino moko boko constater ndenge ni toko tambola toko kende pour kende vers ba mama wana pour kotuna bango mituna oyo esengeli bino moko tozo kende malembe koma bisika ba mama oyo batekaka moni koto oyo batongi koto oyo moko boko constater que ezali vraiment na poto na batongi yango te moni ete eza vraiment mabe makasi
ba mama ba koteka besika yango monite chef de l'état na mission na ya kosala ete ya kobongisa bisika na omona ke ezali malamu tala siko koto yo babongisi yango na nte omoni ndenge nini ezali o nyonso eko créer ngungi typhoïde ndenge na ndenge bakosenga na bakonzi ya mboka bakende na mosala oyo bakosala ti na suka parce que yango nde population oyo nde evotaka tokokende malembe po na kotala ndenge nini yo ba bénéficiaire ya nzela na bino nyonso bokomona batongi esika ndambu batongi te babetela biso nano lisolo ya wenze ya Moselu. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Biso tozali ba journaliste ya podcast ko tuna bino sur wenze oyo ya Moselu et puis ba mama o bande koteka awa ba bénéficiaire ya nzela oyo ezali bino ba mama bande koteka awa wenze oyo bande ko aider biso nyonso parce que ngape na salela pe wenze oyo na somba pe biloko na kati ya wenze oyo et kasi lelo chef de l'état pe gouverneur Daniel Bumba balobi ete basala yango route moderne batie prince oyo ekolkende ti na prince ya manifeste bakosala yango prince po na bato babanda koleka pe pesa biso nano historique na ya wenze oyo ezalaki kaka wenze to ezalaki nzela bato baye babandi koteka betela biso na lisolo. Merci maman journaliste. Nzela oyo ezalaki nzela mais à un moment donné depuis 1983 marché oyo ebandaka na liboso na biso omoni aveni yasa bapapa oyo batele wendi elongwe ekokoma na kwa lukula elongwe ekokoma na galake mpe etikali libela marché oyo esali 45 ans mama biso kutu toza na lubana mike na mokonga bamama marché oyo ezalaki mais à un moment donné baye balongola bango ndeti bambwa mais pesa pendia bien te malgré ezalaka na route ezalaka eloko moko balukela bango ate sika batia bango ata bakota bamama batelengana mais bapandiana place ya kokende eza te bakoma kofofile kaka si aveni bon pour la route tomonaki ebandi tomoni ekati tala ndenge esali te bamai donc moyen te route ekati bon raison ezali ke basala nanu kuna na kota Kasavu buso basilisi kuna alebaya babanda kokende boye yango topesi bango ka chance baya basala en tout cas toza bien te bamai bangungi moyen te mama eza pena route moko ya kitoko esepelisi biso bato route eza développement plus que marché marché ate longwaki boye kopesa biso pasi mais pasi mingi te po route eza pena développement makasi koleka marché. Bona makambo tali ya sécurité. Bon, insécurité bana yango batika na bango penja ba makambo yango. Ba makambo la guerre obunda babitumba et en tout cas tikala kuluna penja koto en tout cas tout le monde a le soutien en tout cas félicitations la président de la République na ministre de la justice a côté les malikamo la kuluna insécurité penja koto et si là moi mukeka ratoza komona ba ndenge ba borake batu koya kokota ndenge na station moko ezalaki kola penya mpe bayaki bakotaki mutu mosusu mpe azwaka bale bon wana ezalaki babandi bacriminel mais en tout cas sécurité kote oyo eza nango bien mpenza mpo ngai natekaka na ngai mpenza atati 23h toza na biso bien mpenza kote oyo. Mot de la fin okolobani. Bon mot de la fin en tout cas mokonzi ya mboka félicitations mpenza na babeton oyo ezali kotia mawa po avenue banda biso tobotami nanu te ezala te mais tokomi komona makadama bien penza beton tokanisa kutu esuka siri landu mais tomoni eleki ti landu po kote kuna mpe bazosala na bango baterase tia babeton nde boye mutu ekatani mais kote kuna bazosala na bango baterase tia en tout cas félicitations na bakonzi ya mboka na gouverneur na biso Bumba en tout cas toza kofélicite na misala ndenge esalama mais moi suka il faut sala tu sala tendenge sala ke katani te en tout cas bolinga bosilisa ngo tina suka wana penja toko sepela tanjambe na likolo a osalisa bino. D'accord. Merci maman journaliste. Biso to côté depuis 1960. Toujours ba mapango na bombo na 1960. Mais félicitations au gouvernement après 65 ans de koleka. Likambo ya wenze oyo, ils faute au gouvernement provincial. C'est vrai que Bumbuta bakosaka ba mama wenze
toujours soma balopangu pour tout sabino. Il paraît de tout quoi il fait na kuna mbonge bimaka mais mapangu wana soma mate. Tino lelo ba kosa ki ba mama beaucoup faire au monsieur ba ki faut gentini en promettant ba on te pose la kimia toujours le quoi sika tout sabino. Ti lelo ba sa ke lo ba mama ndenge bazawa bazoko telengana na ndenge moko sakana te. Bazo souffrir. Le gouvernement a tout alukela bango esika tia bango. Pour la félicitations, mais toujours quand mon monsieur est freiné. Et comme le cas de dégâts. Pour la sécurité, côté localisé là quand on bombe, mais si quoi est freiné mais côté bombe le colonel toujours yo que bato côté la dernièrement où bombe des personnes à bombe là. Ah bato côté la banda côté ko boto la bato ba mo. Côté ba Birmanie ça ba 24 ko longo mafuta mata kuna. Kuna sécurité par ezali. Kuna chose à 20h na pareil soko joni ngo le boss à lambango. Chose ambango te a erotika la yo. En tout cas, yango na ko baksa. Félicitations Penza. Merci. OK, merci beaucoup Tokoko ba toujours ya biso podcast na manaka na biso ya mokolo ya lelo Toko kende toujours pona ko kende ko citer na basango na biso ya mokolo ya lelo to bisaki bino ete toza na kati na toza toujours na kati ya wenze na biso ya Moselu ba mama ba kolela ba koloba ezalaki wenzela kasi bango moko nde bakomisa yango wenze population nde komisa yango wenze kasi bakoki kolongola bango lokola bambwate parce que baza ba population ya biso parce que eza population o bavotaka bino population o bapesaka bino voix baza ba responsable baliesaka mabota baliesaka bafamille ebele batalelaka bango ya solo ete baviolaki loi ezalaki nzela bango moko nde bakomisaka yango wenze kasi wenze oyo esali 40 ans bakokai kolongola bango esika moko boye bakokai kolukela bango esika moko boye pona batia bango parce que baza population oyo bato ebele batalelaka baza bamabota ebele batalelaka bango yango bakosenga na gouvernement ya mboka na biso soki bakoki kotala situation na bango soki bakotala mawa pe souci na bango soki bakolukela bango ate esika moko oyo ekoki kobikisa bango na mabota na bango parce que bakolongwa bango lokola bambwate parce que eza wenze oyo esali 40 ans awa esika oyo eza na bana misusu babotami na wenze oyo bakoli baboti bana bakoko babotami na kati na esika ena tokoko ba toujours pona ba mama oyo batekaka esika ena to tuna bango bayebisi bango bakokende wapi pe batie bango esika nini parce que ezali wenze oyo esovaka l'état esovaka population ebele parce que eza population misusu oyo ba bénéficiaka na wenze oyo kaka nde to bande koloba ezalaki nzela kasi bango babie na nzela ba imposango ekomi wenze kasi basali 40 ans bazali population bazali bato po basungaka mabota ebele esungaka ebikaka na nzela na bango bazali population ya yo mokonzi ya mboka bazali bana bayo bazali bato bapesaka voix est-ce que okobenga na bango lokola mbwa tokokende totuna bango moko bato yo babengani soki esika nini balukeli bango to esika nini batie bango tokutani na mama moko aza atie liboko na litama eyebi te soki eza nani wele soki nani yango akufia wana eyebi te. Bonjour maman. Bonjour maman. Biso tozali chaîne télévision ya biso podcast to kolobela sur wenze ya Moselu et tant que habitant ya Bumbu pe Ngiringiri ba bénéficier pe na kati ya wenze ena ngai pe tant que habitant pe ya Ngiringiri na bénéficier pe na wenze oyo na somba pe biloko na kati ya wenze oyo lelo chef de l'état pe gouverneur Daniel Bumba balobi ete basala route moderne étant que congolais pe citoyen pe tant que vendeur ya wenze oyo nini okoki koloba ongani nalobaka mpona wenze oyo ezalaki bande kosunga biso me na miniti oyo wenze eza lisusu te toape na esika koteka te toteka na balabala soki bayebo babengani biso tokimi kuna na nsima
donc esika toteka eza te soki bango bamoni ke basala biso wenze mpo tozwa esika ya koteka mpo toleselaka bana batanga balukeli biso esika emonani tobandi koteka bie mpona miniti toyaka na nzela awa soki baye bolongwa tokimi kasi selon bato bainformation ya bato balobi ete ezalaki liboso nzela ezalaki wenze te ezalaki ke bato nde baye moko aye atie mususu aye atie nde ezalaka kaka ntango namoni kuna ezoteka me nga mpe na ye na tie eloko na nga mpe na ye na tie eloko na ngai nde ekoma mpe wenze wana mpe monene wana mais tant que citoyen nini okosenga bango parce que aza mutu lokola yo okopropose mpe eloko moko boye te mokonzi ya mboka gouverneur ya ville ya Kinshasa tokoki osalela biso mpe boye okozala mpe na sujet moko boye mpe wana mpe ya kopropose. Bon mama biso toana posa kaka nde alukela biso esika ya bien mpo totya wenze mpona miniti oyo wenze ezalaki nango kuna me kasi wenze ese deja ekufaki mpo bayeke basala makadami na miniti oyo wenze ase ekufa donc balukela biso kaka esika mpo totya wenze mpo tozwa moyen ya kovivre na bana. Est-ce que yo mpe nde eza boye oza mpe na babisika oyo mpe verte awa te etulaka nango mpe kopropose mpe mpona miniti oyo vraiment tona biso esika koteka te toteka kaka boye na pasi soki bango baye kaka tokimi tolongwe. Ok, merci beaucoup. Toko ba toujours, toko kende toujours. Tomoni maman moko azoteka likayabu. Toko kende père maman wana peut en retour naie. Soki ya moyen. Mbote maman na ngai. Mbote maman. Biso tozali chaîne télévision ya biso podcast. Tozali ya biso podcast. Tokoki na bio étant que bénéficiaire paye ya wenze. Nde balongoli bato badinani chef de l'état alobi ete ezonga route moderne marché moderne basala marché moko ya awa marché ya kitoko basala route moko ya kitoko moderne mpona bato balekaka etant que yo moteki ya esika oyo nini okoki koloba sikonga na koloba nini tozonga marché zonga mpo tovivre na cadre ya koteka tosunga mabota moye tofana na bandako eza te so marché ekufi biso tokufi na pese tozomona bodese esa na prince toteka lokola toza na bachantier na miniti so prince ekoti so marché eza te eza pasi toteka place eza te kasi mokonzi ya mboka alobaki ete bokota na bawenza nzinga bokende eza na gambela eza na selembau eza na wenze molar eza na bawenze ebele toye boye tobana koteka na Ethiopie na miniti oyo lokola mbula ebeti bana kobenga na bato espace eza lisusu te yango toprofite tobimi nzela boye mais tant que citoyen boza na eloko moko te bokopropose chef de l'état esika moko boye verte oyebi ke esika wana ezalaka nango bato bazalaka te bokopropose mpe ke non esika eza ke tokosala lokola marché moko ezalaka na route mokali ya Pascal basomba penda na koloba 4 mapango so 5 pe na yebi mais eza pe na bamapango mosusu eza mabitiabutiabu edindaka nango okopropose solo eza bongo eza na mapango mosusu awa bokosoma pe ata 5 mapango batuteli biso wenze eza bien tokokota tobandi koteka wana tozala na facilité makasi. D'accord, bomoni mama azoteka miloko na biso moko bakongo babengaka yango kisalaki ndeke babengaka yango kisalaki ndeke tala sikoyo babengani mama wana nde oyebi te akokende wapi kisalaki ndeke oyo na fufu na pondu donc ezalaka kitoko makasi donc na pilipili ya kugweta mama na pilipili ya kugweta yebisa ngai sikoyo soki balongoli ye mama oyo akokende wapi asa responsable alesaka bana alesaka famille dans botala vraiment bakoko basenga omoni likaya batekaka kisalaki ndeke ezalaka kaka 500 francs. Ok, tokokoba toujours tokokende tomoni mama na biso atekaka matembele tokokende biso nyonso tokokoba kimatembele na kisalaki ndeke donc elekisaka makwiti makasi bino bokolanda biso na kati ya wenze ya Moselu. Mbote mama. Mbote. Mama, biso tozali awa toza ba chaîne ya télévision ya biso podcast toyekolobela sur wenze oyo ya Moselu. Wenze ya Moselu ebanda kosunga bato ebele etant que congolais nini okoki koloba. Wenze Moselu biso tozali na wenze Moselu
tobanda koteka na biso la wenda muselu mais wenda muselu boye kobuka tondimi toteka na biso toza siko na minito toza na chantier mais eloko tozokamwisa biso makasi ntango wenze ezalaki tozofuta 200 francs mais na minito tozofuta 500 francs ya nini eloko ezokamwisa biso sikoyo mbongo wana ezokende wapi po parce que bango bayebaki wenze muselu te bareconnaître biso te ke balukela biso mwa esika po toyoba te totyata wenze po toyeba kokodebrie ke toyeba kosungama na bana wenze ntango wana ezalaki bayebi biso te administrateur mpe azalaki na kati ya wenze oyo azalaki nayebi kutu te eye kaka na commune ya Bumbu wana mais bango lelo oyo biso tone kofuta 200 francs mais lelo biso tozofuta 500 francs bozobenga yango eza chantier sikoyo leta est-ce que likambo oyo tokozala ayebi yango bia ayebi yango te nini yo kopropose na leta mpo na bino bato botekaka na esika oyo nini okopropose leta asalela biso ta mwa wenze alukela biso espace asala biso ta mwa wenze yo oza habitat ya Bumbu okoloba peke non nga nayebi espace verte moko boye nayebi esika moko boye wana bakokende mpe esika na bateki basombi yango mpo basala wenze est-ce que mokonzi akoyoba kolukela ye habita mokonzi aza mutu aza na makoki ya makambo nyonso donc mokonzi aza kaka mokonzi ye moko akoyeba place nini akotya nga nanga habita te mais ye moko nde akoyeba ndenge akosalela biso mpo biso mpe toyeba kovivre d'accord tokokende tokokoba toujours na manaka na biso eloko ekoniokola bamama mpe ekoniokola population ntango wenze ezalaki banda kofuta 200 francs kasi lelo bakomi na kati ya chantier bakomi kofutela yango 500 francs mpe bakocomprendre te parce que wenze oyo ezalaki reconni na commune na maison communale ya Bumbu maison communale ya Bumbu ebanda kozwa chaque jour babanda koteka 200 francs. Si qu'on lelo et comme chantier, bah comme il 500 francs. Maman wana bateka ka combien? Bah kota ka combien pour que chaque jour bah kota ka 500 francs. Bah kota la bango. Bah bien te l'état yé mon kwaza le sol et le sous-sol t'appartient. Bah bien te l'état des abo aux habitants aux ba juridiction nyonso. Donc ta la ba maman bah kote ka oyo. Ta la vie na bango, ta la bon na bango parce que ezali population na yo. Ezali ba population na yo. Ezali ba électron na yo. Oh nde ba côté comme nde ba konyo kwama tala bango po ba futa ka taxe ba futa ka paku ba futa ka manso tala bango lukila bango solution balombango parce que soki oluke bango solution te ndenge nini ba ko survivre ndenge nini ba ko survivre na libota bango na ko kota mbala bango entrée ya ndeko na ngai moko El Mara le Maradona de la presse le Maradona de la presse donc lobela bango na kati ya wenze ya Moselu toko kende bino moko boko constater boko mona ndenge nini bazali mama El Mara ndeni donc yo omona ndeni na ebisa yo ça tombe vraiment le na mabele na bara mingi El Mara za mwana ngi kasabu do mingi ngiri premièrement na remercier ndenge chaîne na biso pene sala bela musa ndenge zala parce que ba découverte ça boye et pesa mele ba chaîne yo sortir na remercier na ba boss na biso parce que na grâce na bango ni to zo pouvoir moi makasi ya royar ba place à boye et pour na défendre na mabele ngiri na minute comme Paris le bandade na sala déjà émission moko boye za na chaîne ndenge place ezalaka hôtel maboyete yo kundo hôtel bo résister pour ça abot juste là type héros déjà kabasele ezaki direction mo we très bizarre et puis yaki na wenze bande ba onyonga pour ba ngoli wenze ngapona na sepeli parce que wenze wana mais bana bikisa mabote bele mama pour les bisous contre nous grâce bonnes alibosol au pas mais na quoi ça besoin transport 1000 fois gambela ça marché te donc faut marcher ça gabo mais ba bike kuna la marché ya gambela nini gambela selemba ou et puis autre ba ça on a binga kuna bebele selemba kuna na pembe 500 gambela même 1000 fois qu'on la nyonga mona 1000 francs belé na c'est pas les candidat chef de l'état na biso président na biso ndenge a bétonner pe la direction ko saluer ezalaka awa ngana no suka awa te ngakuna no benga ngana no suka juste kana venir soki pour ils sont na bosa inte pour le caner
poto na koma te po za ki somo et puis na butu na za kuluna na moi wenze na butu ba mesa na okolega ba kanyo ba butu no téléphone ba jio mbongo emso ba katio pota ezali pena ki torote mais à partir ya beto ba seli biso na direction gambela on ndeko ko pesa biso mo éclairage yo leki na moi moni boy lega na butu triomphe les causes le ezanga abampoli po presi oyo ezo bisa image wa ki tasa te ngaye plaisir à trop on a président mo on so pena idéologie o créer banzela boyo sa pena ki torata ba biloko ne bongi bongi na on te et là sur la section de PC pena moi chef d'état na biso moi temps a robongsa mboka o tiba 2028 mboko ko masomo mo na ndenge ba minga msusu ba onyonga ndeza ba ninga ba mama msusu ba onyongela makasi ba nyonga ndeni nga kama biso ba kongola so mo déjà nde ba panzaki bango no fa etika la vidite moi des jours ba journée ko teka to sko ba ko ba tumbi loko na bango faut ezala ya nani wa faut teko zala ya nani faut teko zala ya nani pour l'état déjà a panzaki bango na panzi bango ba mesa na gambela zebele ba balinga côté ba gambela te poani pour so kina minute ok ba administrateur a woti baza ana te papa na pour ça mesa senga yo pesi o essentiel o so teka pipi comment teka pipi na wendi pour ça marché munene o na gambela pipi na ona ko tsa combien bona ozwela ona mesa ya ka bongo ti eza bongo so de mutu wa mutu akudei ato teka eloko za fond de risque so mutu akudei bana ba no fufuka wana bana ba ok classe ba tanga bien yo mo po no lota bien viens matala na po ke be baro mimo moko e ke na bongo moi beau format zakete pe d'accord et moi castel pe ke ndaka nango donc ngala sepeka na nzela o ndenge batongi yango nde wenzelongo ah beto yebi na te soki ba bongiseli ba mama nini pona likamotali marché tu quoi avancer na biso to tambola na biso donc tu avancer to ko kende ça plaisir côté pour la place à plaisir ezaki boete donc bino mo bo mona toza nini équipe nationale. Dans l'équipe nationale, on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, c'est comme ça. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Biso wana to ko kende na concert na ngai Maradona. Le Maradona de la presse dans les lits featuring on change jamais l'équipe qui gagne non ça a toujours ma solo a bien na kati ya podcast tezu susu na mama na biso Brida ya bodo na benga ya bodo ya bodo original ta Bakin 24 bazamba kaka nde na yebisa kibino na ebandeli ya masolo na biso tokozala na Maradona de la presse na kati ya chaîne na biso ya biso podcast o epesaka toujours ba téléphone na bino elengi pe epesaka ba ordinateur na bino elengi epesaka ba canon nyonso oyo bosilizaka mpona komona biso epesaka yango toujours elengi pe esaka ba bonne humeur na bandako na bino liboso partout ozali ata na chambre na ofungoli kaka téléphone na otie ya biso podcast omoni biso omoni Maradona de la presse omoni Esther Mbula onzier doré dans yemo kwa za combinaison mutu a terrain asata taka combinaison yango toko kende toke vers na suka toko mosilisa manaka ya biso ya mokolo ya lelo na kati ya wenzi ya moselu kande tolobaki ete toko lobela insécurité pe ba mama o batekaka na kati ya wenzi oyo ba bino moko boyoki ke ezalaki nango nzela kasi bango ne bakomisaki yango wenzi kasi basengi chef de l'état atalela bango malgré tout bakomisi yango wenzi mais basali 40 ans kasi bakobenga la banyama te balukela bango esika ya koteka pe expliquer mbo insécurité ba renforcer ba souciette na ba wenza na ba venir kati ba sengi ba renforcer ba souciette pe ba sengi lisusu ete ba renforcer ba lukela bango esika pe ba sengi ete ba sidi santela oyo ba suka ngona kati boyete ba sisa ngoti na manifeste ba suka ngoti bisika ya nini yangwana donc toko kata émission te sans pour autant ya ko pesa ba boss na ngai o ba pesa nga chance ya ko bieka liboso ya ba téléphone na bino liboso ya ordinateur na bino liboso ba canon nyonso o permettre bino botanda biso de trio Malundama Yannick Malundama Yemoko boss ne Roland Malundama King Malundama mama social mama mabondeli mama azalaka fuka makapona mobali pona famille pona biso nyonso o alingaka pasi te mama Laura Chou Matwila tu connais le bien Matwila mama Laura Chou ba confrère nanga ba concert nanga o ba pesa kanga toujours ba remarque ba pesa nga toujours que koto eleka ki malamu koto eleka ki mabe El Maradona automila moko ezekete tango iso totali kuna jogo
totali koto yo zamba zamba totali koto yabodo Maman Prudence totali koto yo dans l'équipe vraiment belé les cordons et puis les caméramens le monteur binonyonso pour bolibouper sa kanga chance parce que balobara toujours équipe ndem te sala rakegna ceux qui caméramen azate na rozalate ceux qui monteur azate na rozalate pe binonyonso bato bozala wana bolanda kabiso sengi bo s'abonner et so balobara bo savonner belé ya biso podcast Olanda pe le caméraman de luxe Jordan la pesi binonyonso mbote ciao là ceux qui m'ont conduit à zongité to komona na lisusu bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika